C'est bon. Donc voilà, je suis dans 16e arrondissement. Voilà, Champs-Élysées. J'avais rendez-vous avec mon avocat. Voilà pourquoi je suis sortie avec tant de dossiers. Parce que quand on va chez les avocats, il faut... Ma voiture, elle est là. C'est bon. Donc voilà, je suis dans 16e arrondissement. Voilà, Champs-Élysées. J'avais rendez-vous avec mon avocat. Voilà pourquoi je suis sortie avec tant de dossiers. Parce que quand on va chez les avocats, il faut... Ma voiture, elle est là. Allô la famille, nazo présenté bino toilette na biso, salle de bain na biso, ya appartement, chambre, salon, cuisine, appartement numéro 6. Toilette na biso yango, tozali na douche. Mama na sopa mai, toza na douche, na laksa bino ke mai na biso ebimaka. Bomoni to ba mai na biso. Nous avons un problème à maïté. Citerne et matisaka maï likolo. Maï et bimaka. Où ils ont douche, yangwana. Ils ont un appartement. Ils ont un appartement, chambre, salon, cuisine, numéro 6. Vous moni maï. Vous moni maï la biche zobima. Maï zobima. Après, tozo kendena. Toilette na biso yangoyo, chasse d'eau na biso yangoyo, boyoki maya wana eleki na toilette na biso yangoyo. Donc c'est ça, toilette na biso yangoyo, totiaka eloko na biso otanda na bilamba. Motokoki kosukola bilamba na yo, toza na balcon, otie sèche linge na yo na balcon, otandi bilamba. Moi lavabo na biso yangoyo, pone place à kobrosser, miroir na biso yangoyo, toilette na biso eza propre makasi, eza nango vraiment monene te mais biloko nyonso to ezala na kati ya toilette ezali. Toilette yangoyo, cuve na biso yangoyo, bomoni eza propre. Esika ba brosaka. Et puis au bozomona na sima wana ezali douche. Aoti ko lakisa bino mai ndenge nini etangaka ebimaka. Ba mai na biso koma tina ba étage. Dans douche na biso yango eza na mini douche. Mais eza na biloko nyonso tout complet. Tu as un problème à maïté, tu as un problème à courant. Maman Bijou lui doit confier biso beaucoup zala jamais dessus. Bonsoir à la famille. Maman Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo to benga ka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala à manger. Et pas la biso de musala, donc musala ezokende nango malamu, mama Nadine umela
Botala salon na biso ndenge to changer ba kiti, to changer les binopé, salle à manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine. Et comme pe 2 chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci.